Je na sepeli po dernièrement na to futa 50 000 francs na couvre-feu. Na kamu ya solo. Na uteke ambiance. Na butu na zongo 23h. Ba kanyanga au couvre-feu. Na bika tant ba tika ofele mais na futa na 50 000 francs. Ba difficulté na couvre-feu ezalaka ebele. To no tambola ba 23h moment na ba 23h ngo barrière eza mais pour police ça nini à sécuriser pour na couvre-feu bouton mona sauf une police moins 500 francs à tigno leki. Te pour na couvre-feu ezongaka lisuté pour époque la biso eloko-té. Batika biso na mutu akobana ko se komi batela la ndenge na ye. Balancer couvre-feu. Mais si on est comme une association dans le quartier, à partir de 18h30, on signe la barrière. Au couvre-feu. Couvre-feu n'est pas à 18h. Et pourtant, Congolais, on a passe. On a tantôt bêta makolo. On a permis tantôt à 21h, 20h. Mais comme on a la barrière, l'association, c'est déjà la barrière. Nous, on couvre-feu. Couvre-feu Zalaka. Banda 6h à 6h, les premiers 30 jours. Donc, on couvre-feu, on peut s'habiller. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Beauté. Ah, ponga na buna monyango pona ngapenda na sayila na bututi. Donc na monyango eza normal eta nango bien pona bato basala misala butu basala bakopa butu. Mais pona nga sala bakopa butu te na monyango ngo esali na ngo lote. Peba longu la kaka pour dado mesana dia 24 heures sur 24 heures. Peba longu la kaka. Mbote maman. Vous allez quinoa, congolais, donc la Kinshasa. Au moins le lengé ne coupe pas les alaki. Ah, on va le biquer pour que la lever. Bon, c'est une bonne décision que les autorités ont prise. La lengé ba longoli couvre-feu, ça va nous permettre surtout ya kozonga calmement la banda. Autant couvre-feu zalaki, tout ça qui moi pressé. Tous les motos, tous rapidement pour tous les bancs air. Mais le cas va lever en haut, mon missile le reste dans le retard. Donc on a vu calmement, vraiment, c'est une bonne décision. Nous n'avons pas mal à bango, toujours aux baptisés, et surtout en faveur de la population. Est-ce que ces mesures non, mesures à couvre-feu parce que besoin toujours pour protéger les Congolais. Et permettre un peu tôt la contamination est diminuée. Et le quoi la balande, le monique est tôt et kiti, c'est tout à fait normal parce que c'est une mesure éternelle. Il fallait un moment, et à l'appui, et notre moment, et à la soutien. On te peut si bango merci la décision basée. Je na sepeli po dernièrement na to futa 50 000 francs na couvre-feu. Na kamu ya solo. Na uteke ambiance. Na butu na zongo 23h. Ba kanyanga au couvre-feu. Na bika tant ba tika ofele mais na futa na 50 000 francs. Ah, kashoko, société. Depuis que babomba ka me bango. Ba umusenga 50 000, umzo abyo gentil. Répéter, donc c'est que mboka ngo ne balongo kuna sepeli ne balongo longo. Donc dans ba kanga vous avez des avantages. Non, on comprenait un peu que bon, on va quand même couvre-feu, mais comme on a tombé 50 000 pour passer caillou. Pourquoi vous avez ma bête ou malam? Et c'est là qui m'a bé. Quand on fait malam. C'est pour bailler biso. Pour commencer ma boutique à rappeler ma bé, RTD, ce que tu as bakulu na nenga foti, au milieu là 22h aux onyinda ku. Attention. Donc on a CP gagné balongo longo. Merci. Maman.
ah couvre-feu balongoli mpo na ngai esalinga bien mpo namonaki malgré couvre-feu mais erno portele biso elo te na mboka badifficulté na couvre-feu ezalaka ebele toando otambola ba 23h momona ba 23h yango barrière eza mais mpo polisi asala nini asécurise mpona couvre-feu buto mona sofi une policier moins 500 francs atiki no oleki mais toyebi couvre-feu reno batiaka mpo bamabe ezala te nde banosama liboso na butu mais toanomonaka bamabe bakufaka makambo ebele kaka ya mabe to bando ayoka mpo na ngai ma couvre-feu ezali na importance te ata moke namonaki peut-être mpo oyo tobando omona kaka avant couvre-feu ezala te ntina couvre-feu nde ezalaki elo omo te echangeaki yango mpo na ngai namonaki oyo initi nde mpe longwe na sepe tozongelaka na risme na biso normalement na kotambola na butu ezalaka danger policier batiaki normalement na couvre-feu wana mpona kosécuriser nde toanotambola na butu baka oyo toanokutana yango na butu normalement eza danger biso moko mpona biso moko nde tinga boye kotambola na butu mpona ngai ezala deya permis so deya nakoma partir ba 18h 19h na préféra kotambola na butu te mpona ngai moko nani batiaki yango mpona kolongola badanger oyo bandeki kokutanela bato mais malgré couvre-feu yango bapolisier no bazalaki wana eloko moko kaka te echangeaki mpona kotambola na butu eza volonté motu bato batambola na babutu wana bango bamiyebeni bakende baluka na babutu mpona babiso boye baresponsable na kotambola na butu vombe 19h 20h suka naza nanga deja na ndako ambiance esalamaka nango mais ambiance ezalaka mingimingi baweekend mais chaque jour te ekende lundi vendredi nakende na baambiance owa peut-être badimanche nakobima nanga 22h nasalima makambo nanga ambiance nazongi nanga mais nokende pendant la semaine te mpo nanga couvre-feu ezongaka lisu te mpo eportelaki biso eloko te batika biso na mutu akobana komibatela la ndenge na ye oyo alingi ya mibatela te nde akeluka babutu ba 23h wana kute na bakuna bato mabino basali mabe mais mpo na babiso boye nayebi keno couvre-feu ezala te na mibatelaka deya na baere oyo keno likame oyo oyelanga te mbote oza kinoa couvre-feu tozalaki nango pendant un moment awa baleve yango badifrité nini ozalaki kokutana nango ntango couvre-feu mpe estce ndenge balongoli yango ozala kosepela to olingi ezonga nasepeli ndenge mokonzi ya mboka alongoli bamakampo na couvre-feu eza bien mais biso ebele basoda to wana baonaki mbateke babanda kokanga detu baujana bauti na kingabwa babanda kokanga bato 22h 22h ere ya couvre-feu na ekoki te 23h 22h ere wana eza bakangi yo olobi bayokaka te bakobeta eza tata mokolo bapede kokoma na système doki après 23h kutu bango batalaka te solo bino yango babi biso mambo ya couvre-feu toyebi yango te mokonzi ya mboka alongoli couvre-feu mais basoda ne oyo atindeli biso baujana ye nani oyo mpona aza kasongo aza mpona bapolisier na ye biso na kimbateke baujana batina kingabwa balongoli ba mpona kakaseri mais biso kuna tozolala te kokangakanga bato butu ere nyonso doki bango kutu batala ere ya couvre-feu te 22h babando kanga bakokanga so bazwi olakisi ekarti babando kobeta yo so tuni baloba donc na babaku moto otala bango aza te mpona oyo ya ngai liloba bien na ngai loba ya suki yango mpo se nde naza boye ngai mo bakala ngai babotola ngai mbongo na ba 22h ta ba 3 fois nde ngai longwa mosala wa transport ezalaka mpasi kozwa transport kokende kolongwa ti cimetière nde tingana na cimetière tant oyo elongwaka transport embouteillage okoma na ndako mona okomi 22h mais na 22h okute na bango barrière babatami na basie wana barobo lisusu bapolisier lisusu batie barobo bambata ndenge moko kokanga bato saninio toyebi te corner die veni aza wana mpona bango po akebisa bango bayoka kaka te po bajeune na quartier totelemelaki corner die veni oyo asimi disiki ya tiango atomela ye bango mais makambo ayebisa ye bango bazoyoka kaka te bakoma obatama sikoyo yala ye na prince bakoma okota sikoyo na systeme kati kokalaka bato mokonzi ya mboka na sepela alongoli couvre-feu bien ere nyonso mais eza bien mais na minute oyo bango mpona bango bayebi makambo ya couvre-feu te bango mpe bato atie bango mpona koprotege biso alandela bango bien eloko na lingai naloba yango wana oyebike eloko ekamwisi bato nini balance couvre-feu mais soko ekomi na basociété wana eza na baquartier à partir ya 18h30 batie singa barrière o couvre-feu couvre-feu nini ekobanda 18h e pourtant congolais alukaka na pasi akende kuna tanto azobeta makolo ayakoma pembe na ndako tanto ba 21h 20h mokoma na babarrière ya basociété
batie déjà ba barrière nini o couvre-feu lakisa carte so carte ya te pesa 500 volé wana to eza tracasserie neti na masina na peso exemple na masina quartier 3 hein omona oya bo comme na rue 20h po comme na pembe na ndako mona batie barrière nini o couvre-feu couvre-feu na 18h30 na 19h ndenge toyeba couvre-feu salama mais couvre-feu salama à partir à 23h jusqu'à 4h pour 4h déjà bato bakomobima nde toyaka tosalaka bamisika tanto ozotambola makolo koma ndako kozwa ya pasi okoma na basusi ati batie déjà câble singa avoleka susi ati carte nini o couvre-feu couvre-feu 19h couvre-feu so monango na mboka nini yango wana biloko wana ezoka bonne balongoli yango vraiment eza esengwa trop eza bien totambola kongola tambola ndenge alingi 24h à 24h sécurité pour la bakulunu sécurité oui pendant si vous voulez pour la sécurité la bino moko sécurité na biso batia ba vrai policier il y a pas les policiers coopérants pendant kata ba sociat ba policier coopérant baza kala policier azo bimake azo ke musala azana penser il faut zonga na mbongo so mona na mboka nini policier ke musala azo penser il faut zonga na mbongo wana ekomi eza la police te ekomi cop. Et puis na carte ya basociat tala erreur basali bazui ba policier ndenge na yoki sokeza ya solo balongoli ba policier policier normalement bakolongola te bakozwa policier batindi bango na formation bagende kozwa formation tango olongoli policier mutalai policier alongoli bagende koma na kuluna na lakisa bino image mo za na téléphone oyo ya akataki nan akataki kuluna akataki policier na lakisa image. Alors, vous faites ça qui bon, effectivement, moi je suis contre de ça. Lever couvre-feu, je suis vraiment contre de ça. Il a fallu bâtir continuer. Parce qu'il faut comprendre le contexte dans le Bela. Beaucoup plus pour la sécurité. Vous comprenez? Depuis tant où il y a ça couvre-feu, tout le monde a quitté la criminalité et éliminer qui mouké. Vous comprenez? Ça fait mal, ma soeur. Il y a comme on a quelque part, on a tué quelqu'un à 23h. On a tué quelqu'un à 0h. Et ça là comme parce que tant on a silence c'est la ramakasi. Pour bon monde réellement action mabé, il est difficile pour mon ango. Mais tant que ça couvre-feu, éliminer qui mouké. Pourquoi? Parce qu'à chacun de nous, on a l'effort qu'à partir de 21h30, à l'approche, il y a 22h à côté et à Vandi. Qui m'a fait côté qui peut, ma balle peut belé bongaki na batanwana. Parce que moi, mon tout a bimi accueilli, ti qu'on a 0h, 1h, et ça la propreté. Mais quand même, ni nous on a ça qui quand même bien. Bah tout vraiment ça là, bah mais qu'on zonga qui vont monter dans sens il y a sécurité, bah ça vraiment bien ma casse. Parce que Congolais en disant Kinois, Toyoka Kapenza na Fimbo. Boye vraiment c'est difficile. Mais vous verrez, tous souhaiter en côté. Mais nous ça fait mal. Si on voit quelque part on tue quelques gens, ça fait mal. Tous on a besoin de sécurité, tous on a besoin de tout le monde de vivre boye. Si lobby to ko la batu pe ba ko ça ba ko tout le monde peut battre ba ko c'est biso. Mais comment on a battu bazo kufaka et c'est battu bazo ba famille té. Vous comprenez? Donc il y a responsabilité pour le gouvernement et surtout la police pour en réalité vous faites ça pour qui ma provocation Covid. Sécurité, les en attendant, les en pourquoi la criminalité. Est-ce que l'état beaucoup ça charge aussi les sangs parce que maman, ceux qui n'ont pas taillé na église, couvre-feu et malade on les athées. Na bar, malade on les athées. De vous croyez que pour que malade on reste là faut couvre-feu ça là. C'est pas ça. C'est pas ça. Malade pour ici là d'abord première chose ce total net aux aboyés. Combien de personnes sont cachinées. Mais moi je me réserve dans le cachiné na bombi. C'est pas pour que na qui malade il faut que ezala na moment moko ya na air tardif. Non c'est anormal. Il a fallu bâtir quand ezala. Eza pour la sécurité ba congolais. Bon, non pas pour du bon. Peut-être qu'il y a mesure. Vous savez, dans Kala, pour moi, à âge à 21h, à 20h, c'est ça qui passe. C'est ça qui passe. Il faut l'accompagner d'une personne. Mais les autres, même moi, il y a
13 ans, on se monte à 22 heures quelque part. C'est anormal. L'État met qu'on soit précaution dans les Cambodgiens, il y a sécurité à Congolais. On est bon, si on dit qu'on est en danger, ça c'est un peu dur. Mais, crime, ça c'est trop. Moi, j'ai vaincu cela cette semaine dans Gambela. Juste sur, je crois qu'il y a entre deux avenues pour Koma Maringa. Il y a 20 000 $. Du côté de la police, ça, du côté de la police, ça. Bon, comment expliquer ces histoires? Si réellement que la police a veillé beaucoup plus pour Nabiso, danger de oui, criminel parce que par-ci par-là, ils allient. Mais, tout le monde pour le moment est comme trop élevé. Tout le monde a des réseaux sociaux. Au monde a quelque part. C'est anormal. On a besoin Congolais à vivre en paix et puis à la sécuriser pour que les policiers foutent. Voilà, c'est un peu ça. Bonne maman. Pour vous faire le aux Congolais qui nous, aux Alaki, comment on a pour faire Zalaki. Ma difficulté de la Guinée, on nini, tant qu'on peut faire Zalaki, et n'est pas l'ongoli. Yo bon yo sepeli, il fallait qu'aisa. Moi, en tant que Congolais debout, vraiment Nazali content na yango. Na sepeli ndenge ba l'ongoli ba mesure ya couvre-feu. Autant on peut couvre-feu Zalaki, vraiment ba Congolais ba qui ba bien belé. Et Rosa Bamsusu, les policiers, Rosa Bamsusu, avant l'heure, il y a couvre-feu, il y a un kangabat. Oh non, couvre-feu. Au bout, il y a des appareils, comme la cannelle, la brutalité, on dit que la poche va profiter d'un couvre-feu. La minute le col, il Konzamboka, le couvre-feu, tant que Congolais debout, vraiment la CPL. Parce que les Congolais vivent au jour, on va s'aller à la boutou, Bazali, on va au ndenge ya lingi. Mais c'est question de la police, elle va sécuriser plus les Congolais. Et ça, vous savez, à service, il y a la police. La police a dans le contrôle, il y a la mesure d'accompagnement pour le peuple congolais. Pour l'instant, vraiment, je suis d'accord, je suis satisfait. Le gouvernement a le couvre-feu. Ok, maman journaliste. Na sepeli ndenge longwe. Kasi longwe te. Et longwe te pona nini? Na minute on est au salve soto comme à 10 heures. Ba moto zo mona donc so bazo kanga ba moto ndenge ni so ndenge nini. O mona 5 6 motos. Net mukolo na dimanche. Ba kanga na CTC. Ba botoli 2 motos ya garçon na tano zo luka bango na yeko kuta 10 heures ya tongo dimanche. Ba botoli 2 motos na gare. Si on a un peu de temps, on a 21 000, on a un phare de cigarette, il y a un phare de cigarette, il y a un Monte Carlo. On a 2 paquets ambassades, 2 paquets Stella, 2 paquets Master, 2 paquets Équateur. Il y a 21 000 dans le téléphone. Les policiers et les colonels, si on a moni, si on a salani, il faut que Luka place ni bazane bisa commandant. Na kendebo, na kendebo, na kendebo. Na comme na gare, na kuta 2 personnes bazolila. Na tuni bango c'est moto et ba policier bazo ke na moto ba uti awa ta dia ba moto so moto awa to sole omoni bango ba ngabi ba kutinga na CTC ba boto linga ba biloko ne na sabo na sole na sata na eloko te secondaire ba ngoli ko la moto ko tambo normalement na butu to ko tambo to sepeli mais to sepeli na biso te pour couvre-feu za la kaka donc quand ba policier so ba zwa mo so ba zwa mbongo te donc ba comment ko luka biso butu moi to za na biso kimia te couvre-feu za la kaka banda 6h à 6h, les premiers 30 jours. Donc, on a un couvre-feu, on a un couvre-feu. Papa, vous allez congolais, ah, merci. Ah. Bon, tout le monde a qui mesure à couvre-feu, ils ont qui lancé des mesures gouvernementales en connivence avec le secrétariat technique pour les dirigés par le docteur Mouyembe. Tout le monde a dit que c'était pour la mesure d'encadrement par rapport à la pandémie, pour la COVID-19, on les a propagés à travers le monde. Il y a une des mesures pour éviter la propagation de la maladie. Voilà, c'est de 1. Et voilà, deuxièmement, c'était aussi sur le plan sécuritaire, parce que jusque-là, tout le monde a dit que le Congo va continuer toujours à mijoter des coups. Autre état de risquer de vivre la nuit, les 5, les 6. Bon, lever à couvre-feu, oui. Mais couvre-feu,
ndenge ekosalema yakosalama na lolenge oyo gouvernement asengaki te. Pourquoi tolobi bongo? Ekomaki une façon ya ba agent de l'ordre, autrement dit ya ba policier ya Kasongo oyo ya ville ya Kinshasa. Ekomaki na façon na couvre-feu ya kozwa. Ole ya kosala musala normalement, bango ekomaki façon ya ko rançonner des populations na butu. Pe na ba mesure barrière. Toyebi que un agent de l'ordre azana pona ko rappeler mutu dans l'ordre, mais bango ekomaki moyen bakangi yo po basenga yo 10 000 francs, to po basenga yo 5 000 francs. Mais ba 5 000 francs wana nga nazali mutu na mona kotuna ngobila. Le prétendu gouverneur, le prétendu gouverneur à Kinshasa. Quittance nini oyo ba policier balaki na bakopesa batu, pe ba mbongo wana ekei wapi? Parce que comme on a des policiers, ils ont 10 000 francs, ils ont 5 000 francs. Mais tu as dit que tu as une destination. Parce que tout ce temps, tu as dit que les policiers ont moyen de permettre aux policiers de mal payer. On ne connaît pas. Les faits à couvre-feu, oui. Tout le monde dit que c'est sungi. La population qui est victime pendant ces 2 ans. Il y a rançonnement par les policiers. Surtout les policiers de Kasongo n'étaient pas disciplinés à la matière. Donc, tout le monde est long, mais disposition de la patrouille sécuritaire n'est pas le pour que les gens ou les gens qui sont bien été. Ou les gens qui sont malades, tu peux te souhaiter que salema. Pour banguna baza. Bango peut te longoli, mais baza peut pas disposition sécuritaire. Tu lingi makile tangasu na mboko yote. C'est ça, maman journaliste, point de vue de la Guinée. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.